Capage TV. Capage TV. Sika suka zana kimia te na mokina na kimia te siko sika na suka sona na kimia te alors bango siko ba esprit ba silika makata est-ce que mboka ebo mate dans cimetière ya salte mboka pesa kasa au bazolele en tout cas balobi to tikara bato yo to tikaki na cimetière to tikara bango bongo te il faut surtout koyaka kokanisa bandeko bakenda za déjà na place oyo ezalaka ya makasi parce que biso kundi va être chandé net naza awa quand on a soba kundai à maman papa cimetière est propre cimetière il faut être propre parce que tout ça commence spirituellement tant bango bazo fana na salité bazo fana na propreté te bazo sumbela bango cimetière est à place oyo il faut être propre mais on ta cimetière na biso muntu penda longa yeko sumba c'est ça quoi tombe Nicolas tombe ya mutu oyo ayeko pema na kimia zo la temps ya résurrection azo zela ke na sambiselo sabato basi bakenda bas vivre na kitamba bi mutu vivre na kimia ako vivre na tombe oyo eza na zamba te ana kimia te azo vivre place nieza lienda kuna eta bas ana kimia te. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kopepisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosalela Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala awa nanga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misaki nanga ya kozolona likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent.
Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Au Fanazo, s'il vous plaît. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na yesu masiya libanga na tsalo bobokela ngai nelilingi na yo otie bonsambe kasi na ngai otindi ngai na konza na se na mo yesu yango nalobi osala nyonso mpo na ngai. Eske basantu bazawa te? eloko nini te basalaki yo babetsaki yo bafingaki yo kuna ne kulusu yo ndimi kufa yesu basete na maboko likonga na mopanzi tout est accompli mpo na ngai omemela ngai elonga yesu na ngai onipa osala nyonso mpona libota na ngai osala nyonso mpona banzela na nganza osala nyonso eske milolo ezala te. Capache Télévision, le 1er août, Batubayaka Awa, Bissotosa précisément, la cimetière à Gombe, tu es vraiment Kotala, premier reportage nanga, Banda le 1er août et Banda, Naya Kotala Ndengeni, déroulement et Zaraka, en tout cas, Namoni, tristesse et Zamakasi, désolation, Amandekoma Kenda, na Tembo, na Tem, na Tombam. Donc, on a déjà les bandes, tous qui paient le col à Bino. Tant que Sokota Awa, tous qui m'ont qu'il faut comme un chrétien. Pour remonter à Bilelo, remonter à ma jeune fille, ma jeune garçon, ma papa, ma coco. Sélection à Batnioson. Des John. Autre. Ah, ok. Ah. Oh, ça reportage, hein? Ok, bon nuit. Bien, anniversaire l'équipe bien. La salle là qui est la page dans la check. Désolation, ils ont awa bazala ba kolela koleleze belé
baza na mambo ebele en tout cas vie eza pe na mambo ebele vie eza na mambo ebele tolela na ba o bazolela bato pe bazosepela tosepela na bango mambo ekoma ebele mokili ekoma na mambo ebele dejo niaka bera na maniki aya nasala pe interview na ye bato bakufeli bayaka kolela bato baa na baproblème bayaka kolela ezaka pena ntan moko ya tristesse makasi eza ntan ya tristesse makasi lekisa bandeko Maniki, je au micro. Na moni osala reportage awa, oza pe parmi bato yo babungisi ba être cher et belé na ne oyo, oza pe moto azaka peut-être la respect. Ya ba mort et belé. Okokolo ba ni journal lelo okanisa ni le premier août. Journal longa ko sala nga bien tena. Banda d'abord. O pesa batnyo sombote. Oza déjà na place oyo ezalaka makasi parce que biso kundi wa être chande net naza awa koko na so bakundai a mama papa na biso oncle nanga ba uchokundai awa donc eza place mo pene za passe mais vraiment to yena compte ya ONG ta musali bengi biso ngapa na na compte ya ONG bango bazwi initiative ya bongo cimetière nyonso akongo baonde na moni basa ababongisi ko bazwi pa initiative babandi na cimetière à Gombe après donc basiko babengi nga parce que à chaque fois na sala émission mon aloba mboka avec kende liboso il faut pas kanisa ba we il faut kanisa ba we mundele soki mboka ne kenda bien parce que cimetière est propre cimetière il faut être propre OK parce que tout ça commence spirituellement tant bango bazo fana na salité bazo fana na propreté te bazo sumbela bango ba kalezala ki au moins na cimetière carrément na sima na grâce ngayeyo ngayo na sima na sala interview à grâce ngayeyo ngaye yakata ngayeyo omona général major ndenge zawana cimetière eza place oyo il faut ezalaka propre mais okuta cimetière na biso mutu penda longa yeko suma c'est ça likola tombi ya mutu oyo ayeko pema na kimi azozela temps ya résurrection azozela ke na esambiselo aketa msu trop toi ke na passe na motema mais yo za na souci na ete oye pena déjà tout ça ana ba kerite amna mais pour ni temps zone tatombo singa pardon ngam na singa pardon pona ni atini ndaku na ye tango zole ato ana mani na mabele mais tango na chelo kololi kolanda ndaku na fona singa pardon na on le kakaka ozomona neti siko net na uti esa prince ngam ke nota la babia OK ke nota pona minute oyo kuna bango pe na ndeo babenga kana na mboka na biso ba ancêtre na so benga ngo pe makalunga biso place ba pema na français ba benga ngo royaume de mort. Ozomona bazozela pe bayete neto na lomana ke tambo tala papa ça fait beaucoup de temps na kete. OK. Ozomona donc alors il faut vraiment l'état vraiment mboka na biso d'abord il fallait to banana ba cimetière. Il y a cimetière Zamba lokola forêt équatoriale. C'est ça. On dirait bato wana bazana ba famille na mama bazolia fusundola. C'est quoi ONG oyo. Ajet. Nani Carême grâce. Carême Yaka. asali bien donc initiative azui yeyo mama ngoli gratuit na mbongo na ye moko na mbongo na ye moko OK na mbongo abongisi gomo mbongo ne moko kapashi mbongo na ye moko tellement na sala émission na lobaki non ngana linga ba cimetière sa propre tanga habité le quoi le ça les premiers abengi ngai tout à fait tokutana bataka tokutana na na kutana na ye na 23h bébé na 23h aya pena biti en tout cas na sambe nzamba ba ina na kutana nayo le quoi biso za so bana nzamba to na tellement kuna so ya to na yo kutana nayo parce que to sana eloko nzambe osomona eloko liboso kapashi le kinanga cimetière il faut ça ka propre de loka na milobe na biti na kende na mona baninga pa na yebisi yo AGED babongisi cimetière o mobezaki zamba na ba fonds personnel yango tozoloba vraiment bato aboye nde gouvernement tient maboko c'est ça boyo kambela bato aboye attends d'abord ya yo zela zeno lo batamuke parce que eloko yo sali bato ebele bana mbongo na mboko basala ko kansa bato basi bakenda bas vivre na kitamba bi muta vivre na kimia ako vivre na tombe oyo eza na zamba te ana kimia te azo vivre place nieza lienda kuna eta bas ana kimia te mais yo siko pesi bango kimia
Je peux parler. Merci beaucoup. Dans ce pays, on a présence Nabino, surtout Mahanike et puis Ndekonanga. Maman Kapacha. Mboka na biso, tozane loro moko, tozo respecté mingi mingi te, eza bisika na biso ya suka. Bato ebele na bamboka na bango ba respectaka lié à repos ya libela pour na bato nyonso mais mboka na biso soko landi na ba cimetière nyonso eza négligé yango biso ba jeune totelemi tolobi toza capable pour toutes les cimetières du Congo. Gouvernement état la AGN tolobaki yango année passée nasi lelo boye bomoni musala o ezo salama cimetière Gombe komi polele kuna mutazo tamona mona mbamo tomba ndeko po ebungaka na lisanga oyo biso nyonso tosangisi oyo ya pesi chaque dimanche toyaka pona posala yango lelo kate babandi kotala lelo ka ba donc basali bandi ko donc ça fait plus de 2 mois bazo sala 2 ans baza ko sala nettoyage 2 ans na fond personnel ba futa bato ba somba matériel bato abonné gouvernement pour tia bango maboko baba na ko tourner partout na ville provinciale ya Kinshasa cimetière ekoma muto alobi esika ya suka oui kapage esika ya suka muto aye ko pema mais au moins na pena muto esika ya suka za na kimia te na mokina na kimia te siko esika na suka sona na kimia te alors bango siko ba esika ba silika makata est-ce que mboka ebo mate dans cimetière ya salte mboka pe za rasa dans cimetière ya poko mboka pe ya poko parce que c'est la spiritualité qui nettoie le pays mais oui au moins na cimetière à Mundele propre au lieu mais AGD ba jeune ba habité to préféré to que bon ça et si kana nous il y a repos pour batouana ba aider biso spirituellement mboka ekende liboso en tout cas président na biso Fatibe maman la corne de ces pays li seke ya tembe ya mboka na biso maman na biso Denis Nyagiru Tshisekedi mama tala makamba boye makamba boye mais mani ki batusu babanga kati baba we bembe o batombo o cimetière ya bembe yo moko neto tambo to abibembe o bangi bembe tombo o abembe yo mona no bembe yo mona ya moni bato bafinga bato bakufa na sekabo yo zo finga ye ezaka keno mokili eza leki na kapashi mokili eza bus so comme na arena yo okiti OK eza transport neto aboto na kana kata transport to kana kata transport zo kende oya comme na anet lelo ebele na butu bakitaki na minute bato bazo kita ozomona eza kato za na kata transport tango yo sekinga ponga na kiti na matonge yo kita na njili alors to se retrouver kaka OK en tout cas merci beaucoup na ba abonné nyonso ya Kapash TV na linga bino mingi donc to lobela ba mama bala to lobela makamne zo le ka ba conseil parce que chaîne o ezaka sans polémique awa ko finga ezaka te ma finga ezaka te anniversaire merci beaucoup non tcha numéro no bato nyonso za ba cadeau ba pesa merci beaucoup en tout cas merci général major d'aller là merci beaucoup OK qui continue no musala merci OK merci ba o nyonso ba landi bisonde na ndeka koloba maniki de John ya lobela mamba ba mort mingi fallait na zoyer quand même pona koyeba josela nga ben ser ya bande ko ba ekolela tozolela na ba o bazolela en tout cas balobi totikara bato yo totikaki na cimetière totikara bango bongo te il faut surtout koyaka kokanisaka bandeko bakenda po ka ne de John alobi na mtana rena ya kokitela yo kokita wapi na matete musuna njini musuna kaluka mtusu azobanga la vieux bien na mati avion o ne tokanisa le musu na kufa la vieux momoni avion kiti madame so mona le même mutana kufi na maladie le même mutana kufi na accident to milengela to mona bat basomi kumisa ne na zabo kufa na longola ba accessoire na ngani so na signe ya respect mais le quoi na yaki brusquement boyango moni na che maquillage on a zo cha lunettes parce que ezalaka kitoko te ko ya boye na église mususu ba lobosa di sum ezalaka kitoko te on a zo cha rai na ngapo e bomba na signe ya respect merci pena na ba on nyonso bakotala reportage oyo merci ba o bakotala reportage oyo merci beaucoup na ba o bakotala reportage oyo Zambia pambola bino
tokanisaka baweyi koya kobongisa et puis organisation basali eza vraiment bien parce que ezalaki mpasi kokota mais namoni dans les bons dans les mesures penza lelo ezalaki reportage mpo nga nde nayesaka bino naza journaliste d'investigation biso toza bainfluenceuse te biso toza mpena bato tosalaka mosala on n'influence pas dans les mal et puis on va pas influencer dans les mal donc toyaka vraiment kosala mosala na biso lokola reportage ezalaki lelo toye kosala soki mpe tozalaki na makoki ya kokende kuna na basekomaf kokende banecropole tongaki tosala yango me tosuki na Gombe awa nzambe apambola bino botala ebandeli mpe suka ya reportage oyo tokutani prochainement na Kapage télévision bosabone massivement namoni mikolo bino bolinka babezbez te totalaka baémission nyonso ekosala mpe ke biso mpe tozala na makasi ya kotilaka bino bareportage misusu ebele nzambe apambola bino mpe apesa bafamille ekufeli napesi mes condoléances na famille Kata Thierry Kata paix à son âme grand frère na biso alemba ndeko na biso alemba mpe atikaki biso ebemela ezala na cinquantenaire na sur programme ekopesama ngamo mpe naza ondeye koko na nga akufaki sénateur Nzof toza mpenza kaka kolela tolela na baoyo bazolela ndenge bibili elobi tokutani prochainement mais totala reportage na biso ebandeli ti suka merci na Jo Mystique oyo azalaki na bilili bye. Kapage TV. Kapage TV.